Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, notre pays, ça a vraiment confiance dans la fidélité. La Kolanda Monda Écolo, magazine d'actualité. Donc, d'abord, on va couper ça, on va monter ming, on va partout. Le Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora partout, la confiance de fidélité au Bopé Sarabiso. Monda Écolo, on est banni. Malgré le lieu, on a sens moko boye, pour ramener un peu ordre. Makambo ozo kele pe na mwa mbilinga puisque soki tolobeli yango te ekozala pasi na congolais ayebani ezali koleka na kati ya mboka na biso Congo. Donc la souhaiter d'abord bambote mingi na bandeko obozo na biso partout et d'ailleurs. Voilà. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, boye bakeli masolomi tobeta lelo ezali beaucoup plus si ba conflit ozo ko salema na kati ya mboka na biso. Nous avons commencé la partie est. Ce qu'on tali entre Bambole na Balengola, j'espère Balengola, qu'on a un niveau ya Kisangani, conflit communautaire, ils ont créé des autres dengue. Ok, à la partie ouest, au tali Bambondo, jusque là c'est comme si solution des alliés communs en a été. Parce que Bambondo, parce qu'on régnait jusque là, dans ma casse, il peut. Bande communes, Bakima Bamboka, la Bango, à la carte ville province à Kinshasa, pour toi, c'est vraiment le gouvernement. Ah ben, on peut se Bango Bamboka pour toi, la fois passée, comment est-ce que vice-président de l'Assemblée nationale de la Vital Kamerhe a marqué pour qui ça va député à Maïndombe, on va senga, ko sunga bandeko o batika ba botela bango bazaka tafi ko Kinshasa. Makambo mabondo eza ko gagner na katia. Bato de bateke na mboka mukia bandundu pe la Congo central. Ce qui OK na partie est kula kutu ko ba théâtre. Il y a désordre na ndenge to so baté pourquoi. Vous allez parmi makambo auto ko beta pour découvrir la réalité. Il y a des autres choses qui surtout mingi peu il y a conflit communautaire tout que moi transition qui au mboka écrit makita ko pesa biso à travers éléments oyo ya mutu nyoso so oli okoma comme journaliste professionnel pe ba ko simba caméra kitoko parce que le lope ba oyo ba pe ko saba montage vidéo kitoko pe ça confesse la centre d'information média indépendant que c'est faut bien mon pousser la tango moké la prière moké pour comme vraiment professionnel il y a média c'est parti écrit makita à la régie. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Voilà, tout ce qui est le plateau la biso sikoto yeto beta masolo. Nini oyo ezali koluka esalema awa la kati ya 20 province ya Kinshasa. Na ba groupement mibale, groupement Mikondo, na groupement Mikonga. Nous, en tant que journalistes, on n'est pas là pour trancher le problème parce que nous ne sommes même pas des avocats ou bien des magistrats pour tout catholique. Non. On est là juste pour exposer ma fait aux alliés au Salema. Parce que à travers les investigations, autres alliés qu'on mener et qu'on permettre l'état de la l'État, à un moyen de faire ma bonne colicole ma camo de Salema Puna. Là, allez on est les alliés awa, on dit qu'on le baquet. Nali pilier mon comme o ayebi, ba chef coutumier on a nié surtout, au même gouvernement qu'on dit qu'on exploiter. Pour azopé moi ba détail ya ba vie ya ba chef coutumier voilà. Nayebi moi la mboka. On a un groupement, il y a Mikondo, André Motard, très très bien.
Mais la salle de mission, ça s'appelle l'archive naïe. Naïe, oye, à sa coordonnateur, à contrôler. Groupement Mikondo Mobimba. Moi, je suis Patrick Moloni, le chef du village de Tolingala. Mais en qualité, il y a coordonnateur, il a assumé ma responsabilité. Le chef de groupement, André Motet, appelé ça officiellement. Dans Mikomba, il y a le chef du groupement, Zalikuna. Moi, je suis Pedro. Moi, je suis Pedro en vie. Mais Azali, premier suppléant, il y a André Motar au Azali, chef de groupement Mikondo. Mais bango mi balé na niveau bamboka na bango ba makele zo sala makasi. Ezo uta wapi? Na village Mawawa. Village Mawawa est dirigé par mon mboka Prince Ngabio Kitakita na yebi epe bien. Donc na yebi chef coutumier ya village Mawawa Ngabio Kitakita na yebi très bien puis c'est ko ba mutu na ko mona mutu est différent. Na yebi très bien. Na yebi mon mboka Patrick Moloni au Azali représentant ya groupement Mikondo, après ça, légalement, officiellement, comme coordonnateur, a contrôlé le village, surtout il y a un village, il y a groupement Mikondo. La Yebi, mon amboka, Patrick Moloni, très très bien. Même le chef groupement la bango, Motard, na Yebi Malamu, Pedro, chef groupement Pedro, na Yebi Kitoko. Ok, on a établi bourgmestre de la commune en Sélé, Franck Bonzolameso, na Yebi très 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 bien. C'est différent de ça. Même si on a une mission, ça c'est ce que le chef, mais pour eux, comment on est différent. On a des très 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 bien. On a des archives surtout. On l'État pour exploiter. On a des chef Prince avant à côté de Mawawa. Ça s'appelle des éléments. Mais Mawawa, il y a des qui ont côté de Mawawa. Mais le compte de un conflit et socialement, on va dire que la bamboka, le cola, Zakimwena, Bana, Kikobo, passager. Évitez pourquoi? Parce que d'abord, on a la famille, mais pourquoi il faut bâtir la maison de la bamboka, ceux qui appartiennent à groupement Moussou? Dans le village du passager, il y a une fois pour avant. Même le chef Prince à côté, comme chef de village Mawawa. Notamment, on a les moi, je Patrick Moloni, en qualité de chef coutumier, on doit contrôler le coordonnateur, on doit contrôler le groupement Mikondo. Donc, il y a un reportage à travers l'organisation de Madame Gisèle Moloni. Parce que vous avez assistance et d'ailleurs, on a avant tout le bénévole Mondoko, parce que nous avons la télévision, la radio, image de Lubaka, et Talisaka. Donc, d'abord, on va régime de Mboka, écrit de ma tête à balancer sur l'image, et puis, après, c'est parti, écrit de ma tête. Bayambaki Bango na Essengo mukulu ya dimanche 7 novembre 2021 na village passager au ezalaka na quartier Bibwa précisément na commune ya Nsele. Bango banani les amis de Gisèle Moloni Kamwanya Oyo Ekumba Makana Yemoko Mama Gisèle Moloni Kamwanya autrement dit Mama Social Topé Matembele ya sima ya ndako ndenge kaka ba mesana kubenga ye lokola mikoleleki ba prometaki bango ke ba kozongela bango po ba yokaka kolela ya bandeko ya village passager na cadre ya social yango ba yende concrétiser promesse wana kaka ndenge ezalaka na mitema ya bato ya malamu ba melaki bango biloko ebele lokola ba pièce ya maputa, ba varese pour na ba joueur, ba carton ya soso pe ya piodi, ba sac ya loso, ba polo, pe na ba vélo pour esalisa bandeko parce que kokoma na village passager et il faut o salaka kala motema lokolo ya couple Moloni Patrick. Après ça même maman bosse. Bon on apprécie on met la café là yo. Avant ma solo nyoso ebanda
Mwana mboka Abel Mbuyu oyo aza secrétaire ya AGEM atalisaki importance ya association na bango liboso ya population po bango nyonso bakota na vision ya mama Gisèle Moloni parce que aza mwana ya nsele ya solo pe alingi bana ya nsele basangisa maele elongo na ye po sele na bango etombwama ekende liboso badelege pepe bakonzi oyo bakokamba association ya les amis de mama Gisèle awana bango nde bakozala lipe ya mama Gisèle awana eloko ya liboso na kosenga bino boboto ezala kati na bino confiance mpe na bato oyo tokoinstalle lelo ezala kati na bino na akobandela baleki bino te lokola structure nyonso esengaka organisation ezala nde ezomona tokoinstalle lelo bureau lokola pe le grand chef coutumier Patrick Moloni oyo aza ya village tolingana pe sous-groupement Mikondo atikaka les amis de Gisèle Moloni bongote azwaki le devant ya kosunga mingi ba mikolo akabolaki ba pièce ya maputa pe mbongo pona kopesa bango esengo ba vivre lokola bato nyonso tu na kati ya Kinshasa a promettre bango ke lokola baza na pasi ya mai dans 2 ou 3 semaines yemoko azwi charge ya kosala bango forage po balongwa na pasi ya mai alaki bango lisusu akobongisela bango terrain ya football pe akosala bango centre de santé pe école ya qualité lokola couple Moloni batonda bolingo esalaki bango pasi komona mama oyo aza veuve pe alalaka libanda la maman nde alengi esalinga pasi po bango nde baboti biso bango nde tilo toza na bango kotala koko boye nde baolala eza pasi mais na promete dimanche prochain batole ezoya na éponge nezoya po basala ndako na ye si esengeli boyeba ke kokoma village passager atako ezala na bibwa eza nsaka te ndenge kaka bakongo balobaka donc eza PTT zelo pe na rivière ya ndenge na nzela wana chef Moloni alaki bango na mikolo mike akotongela bango pont en collaboration avec l'association de Gisèle Moloni bako procéder na ba formation ya ndenge na ndenge epa ya ba jeune po bakoma utile na société passager eza na passe ya mai passager bosengi nzela tosala pont bomonaki bato ya liboso bayaki awa bakosaki bino mpona kosala pont ngai naza na ngai politicien te nazwaka mbongo te na kese ya leta kaka na moke na ngai na kosunga bino batata na ngai na bamama na ngai ya passager to eza na moto oyo pasala bino forage na mboka oyo basala mai azali awa ingénieur olakisa biso esika nini oyo bakokotia mai ameka bamashini na bango place kotala mai eza na degre nini soki tosilisi awa olakisa place batia mai koto ya pont tokopesa réponse me tokobunda malembe mpo esala nini ekosalama ekosalema ezali botianga na bapriere nzambe apesanga nzoto makasi nzambe apesanga na zwa mpo nasala nini bon naza na besoin puse mboka bata mayele fale bazala naza na posa baliste ya bajeune fille oyo oyebi batangaka mpo na soutenir bango na kati ya baekole batangaka mpe bajeune otokole wana tokopesa présence na place ekezala bokoya bopesa bakomba ba président bolekaka na formation ya école mpo bozala bachauffeur bajeune oyo ya mboka oyo ya passager na esengo wana bandeko ya village passager baloba te mpo bazwa zero tovivraka na ngola nzambe ya liboso mai nde eza pasi tokitaka ntina rivière totoki mai toyoromata ya mibale avant tolia biloko bie misuni tokenda ti bibwa paska tokesoa biloko toye ya misatu transport eza te soki oza na mbonga moto ozwi moto okei soki oza nango te tokenda makolo ti tozongi ya liboso na pesi mama Gisèle Moloni botondi mingi pe esengo monene na ndenge akomi na kati ya mabele ya passager na sepeli mingi komona bandeko ndenge bayambi mama ayaka lelo azongeli biso lisusu alakaki biso pa azongeli biso maso oyo asali na sepeli makasi alemba te
atika biso te biso pe tokotika ete tozali na esengo nyonso azokolaka biso nzambe apesa ye makasi asalela biso yango mpo lokumu mpe ekende ti epai ya chef de l'état. En tout cas nasepelaka makasi na. Merci mon boka écrit de ma tête na élément qui toque autre proposer bon moni comment est-ce que village passager ezalaki kuna na mona ki bona mboka Patrick Bolo na memaka ngai kuna okindaka na ye comment est-ce que mboka bayamba ki epeli nga pesa ki ba assistance na ndenge. Alors pour osala action à Bongo il faut osala ayant droit d'abord premièrement il faut osala oyo azala ba responsabilité na esika wana parce que sika so ezali ya yote mais les bébés de chef quotidien jamais okokende kosala ba sadaka to ba action ya minene bongo osala bongo ba forage opesa bongo ba biloko ya ndenge na ndenge je ne crois pas kosala yango donc mutu pasala yango c'est que ayebi ke azali vraiment ba raison ya likambo zo kosala esika wana de même manière pe na village Mawawa chef presse pe na monaka pe ta comment la village Mawawa surtout le 8 mars même avant le 8 mars ayamba sakisa ba tamboka solo na bango kabola bomba biloko ndenge na ndenge c'est parce que Mawawa ezali mboka na ye mais nini oyo kosala le ba village lokola bana na bana kikobo ande kolaka ba mboka lotanga watu tanga ko mboka ezali kola Kitambo Lemba tout ezali ya commune ya Nsele à la ville province ya Kinshasa. Alors le école ba conflit ko wela ba limite voilà pourquoi tout ça que le parce que tout tala liboso ba conflit communautaire oyo ezo créer le désordre ba ko kufaka ba ko bomanaka ce qui l'état ministre oyo c'est VP de intérieur mo boka Jacques Chabani ce qui otali likambo na liste sur la pala moté yeba que et ko péter moto mo ko bima on avait prophète Kinshasa et ko comme trop tard donc moment yango yo la commune Nsele Bougumès azali wana mona mboka mbofa kinzola meso on a eu peu ba qualité ba compétence na ye parce que na yeba ye avant même que azala bougumestre na zape ba élément beto salanga na ye avant que azala bougumestre pe le akoma bougumestre na yebi ye trabi na yebi mutu se na yebi ye akoleka oyo zo kanisa yo yebi ye et ba qualité na il est compétent il est aussi courageux mais qu'est-ce qu'il ne va pas mbofa kinzola meso on le côté les cambo avant que ekoma trop tard. Maman immaculée oyo atali affaire coutumière na niveau ya commune ya Nsele est-ce que makambo ozo salema ozali komona to ozali komona te ah l'ende wa mbonda ekolo il y a des journalistes hein? Il y a des chroniqueurs et il y a aussi les animateurs il y a aussi les techniciens tous doivent former corps des médias mais il faut ce qui osalaka chronique tikala la chronique osalaka animation tikala animation osimbaka caméra tikala la bande de caméra osaka monteur tikala monteur osaka réalisateur zala réalisateur parce que biso tout formé corps moko ya média est solide merci la bande de ça vous savez beaucoup de professionnalisme donc d'abord sur le niveau à régie totale activité mondiale les années prévues la date le 1er août 2024 à partir de 15h Kofa ozobenga ba couple oyo bikoza komana couple ya malamu bon dans sport publicitaire oyo ezali ya apôtre Serge Lukanga na maman Mireille Lukanga on ba organiser pour pas ça va valeur na ba couple ozo komana couple ya bien ko za couple ya solo so biko za couple ya lokuta et le kango la matoyi mais so kozali ko couple ya solo pas bien couple ya solo papa maman ya solo vous êtes obligé aux alawana le 1er août 2024 à partir de 15h la 4e rue résidentielle voilà espace il y a maman Marthe Tshisekedi activité monene to ko ça ba couple na titre monene kabali solo on peut ça solo ya bolingo la ndenge les kalaka kolia comme les a au rendez-vous tout dans le sport et puis tout juste après si c'est plateau c'est parti moi la mboka Y de ma tête Ndeko ya Congo papa mama yeba kesoki ozalaka la couple occasion monene oyo couple apôtre Serge Lukanga na mama Mireille Lukanga bapesi bino yango oyo boyebake ekoinda avec impact na idéologie mokolo ya le 1er août 2024 na 4e rue Limete sur boulevard Lumumba à partir ya 15h juste ngao masolo ekobana kitoko kabaka lisolo ne yango masolo oyo kitoko couple Serge Lukanga na mama Mireille Lukanga bamemeli biso nyonso oyo esengeli boyebake ekozala bongo occasion monene po
ba couple ba beta lisolo kitoko ya ba bolingo la bango kabaka lisolo nde suka na idéologie bino moko boyokelanga nanu mwa eloko oyo bandeko batali bandeko ya bolingo tobengisi bino le 1er août couple ya ville ya Kinshasa couple ya kouta bisika bapaya boya boza na vacances na Kinshasa boya elongo na maman na papa po ete bisika oyo le 4 août le 1er août tokoyamba bino tokosala banquet, ça veut dire tokoyamba bino tokolia tokomela mais sima nango tozali na ba témoignage ya kopesa tozali na lite ya koyoka mama na likambo ezali kaba lisolo nimela ngai neko ya Congo adresse ezali semoko espace pergola parc Mama Marthe Tshisekedi sur boulevard Lumumba 4e rue Limité résidentiel et bongo o etali droit d'entrée kuna kutu batie masolo lokola ofele donc yebake 20 000 fois ya pamba kolia komela nyonso au rendez-vous biloko ya boye en tout cas soki ozalaka na couple moko ya kitoko jamais okoki kozanga po soki ozangi yebake okobela mokila pe okozala l'échec na couple na yo kabaka lisolo nde suka na idéologie oyo couple Serge Lukanga na mama Mireille Lukanga bamemeli biso en tout cas masolo boye eke kitoko yango pe biso awa tobeteli bango mbonda tout de retour dans plateau la biso nini o eza kosala ke ba désordre o e continuer ce qui va causer miso te kozala passe mingi kozala lelo la besoin te ya koluka ke tomona ba désordre les salemaka mboka eza kozonga nsima likolo ya mabele ya biso eleki ya trop est-ce qu'il faut baboma kongo mobimba tobandela yango a zéro po toza kongo ya malamu ya lobi na bato ya sika na makanisi ya sika tosetela moto malamu ya kopesa confiance na kongo azali te même bato chef de l'état azoko ozozotisa bagouvernement ayebi bango mpenza te pasi azopesa confiance nayebi ke bazali na vrai congolais akopesa yango confiance okomi kuna okomi champion na détournement okomi champion na détournement koyiba eleki ya trop na kati ya gouvernement donc ekomi na chose moko normal moto ayiba adétourne na ye aza à l'aise et après toluka totonga Congo pasi mpe mawa peuple nazosouffrir maloba oyo IDPS azalaka yango pendant 37 ans ya opposition le peuple d'abord est-ce que le franchement na bitema bana ya IDPS ezatala moto moko IDPS akoki kozwa biki na ye to azwa même statut ya Facebook neto ya WhatsApp akoma le peuple d'abord azali vraiment eza mituna azotuna bino maintenant ndimi te azali tololanda no réflexion oyo mboneko esalaki mpo na bino à travers le peuple d'abord c'est parti mwana moko Igrid Mateta ndeko ya Congo bondimbela ngai ke actuellement awa la République démocratique du Congo toyebi te soki eza ata na congolais moko tope ata na moko ya bandeko ya IDPS parti au pouvoir akoki kotombola mosapi tope kokoma na statut na ye ya Facebook tope kozwa courage ya koloba ke le peuple d'abord eza visible awa la République démocratique du Congo en tout cas ata moto moko te akozwa courage ya koloba yango awa elakisi ke le peuple d'abord ezalaka nango kaka slogan phare ya IDPS parti au pouvoir tango bazalaka na opposition depuis bakoma na pouvoir maloba wana ya le peuple d'abord ebunga na mbebo na bango toyebi te soki majorité na bango oyo baza kogere mboka baza vraiment conscient ya koyeba ke babungisa repère ya kopesa peuple oyo anyokama esengo po Kongo ya lobi eleka ya lelo bondimela ngai ke kotala ndenge masolo ya badétournement ya mbongo ekoma kosalema en cascade oyo kaka bango la pouvoir baza kodénoncer eza déjà kolakisa pasi oyo bakotisi lisusu na peuple congolais ya koyeba ke kodénoncer eza eloko mosusu mais kokanga pe kopinir bango eza pe eloko mosusu kolobaloba oyo bamambre ya IDPS baza kobetisaka mbonda na bamedia po na basije ya badétournement eza kobebisa image ya gestion ya mboka la pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo toza komona na misu ebele ya bakongolais baza komituna ba question soki pe ezali volonté ya mokozi ya mboka to pe eza kozanga autorité
ya kokwaisela batu oyo baza koboma lisusu bakongolais ekomi neti kaka ke bakongolais baza bavictime ya bafrappe ya bamembre ya idps. Est-ce que eza kaka nde bafrapper bakotela pouvoir to nini mutu akosa bino te peuple congolais aza ko se retrouver te lelo soki okei osombi biloko prix mosusu lobi okei prix mosusu zando apamba mpo tokende transport 3000 siko en tout cas vraiment oza posa tokufa to nini badetournement oyo eza kosalema na mboka okoyoka kaka bashifre lokola 10 millions de dollars 100 millions de dollars pene ya milliards de dollars américains. 37 ans oyo IDPS awuti nango na opposition ekobeba kaka na madame bale oyo bazui misala pe na mboka ezate dollar c'est komata chaque jour ebongo soki okei na ngamba bawenze kula kutu koloba na yo te dollar ezonga na 9000 francs biso toza na posa 10 dollars ezonga na 9000 francs dollar ezonga na 90 donc susi biso eza wana dollar ekita même premier ministre azongisa dollar na nto ya 90 neti nakopesa exemple montre mateka bafantaisie montre okato banaosoma montre na prix de go 1800 francs mais na ministre montre comme na prix de go 5000 francs ntango oyo otiela motu ata 7500 omona moto azokende donc bénéfice eza te mais ntango dollar ezalaki na 90 tozalaki bien mabe ekomi ebele koleka bolamu. S'il vous plaît, en tout cas le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeba ke yonde ozali goro ya ba institution ya mboka yonde tovotaki zwana nu ba responsabilité na yo na maboko po oyo toza komona yango te oyo toyebaki tokozala pouvoir ya IDPS peuple aza kolela eza continue na passe pona nini gouvernement nyonso ezobima baza na bato oyo baza na capacité ya komaîtriser to ya dollar te kochanger vie sociale te économique te développement ya mboka nyonso ekufi même kabila asali boye te en tout cas mukwa ndombolo fati beto libanga papa bapapa nyonso ya mboka oyo eza nde yo fati yo fo solola papa ozosolola te tokemba mabe ya kokamwa eza ke bakongolais baza mingi bapatron ya baéglise de réveil batradi moderne na ebele ya baparti politique nyonso oyo esikali lokola basociété basupermarché babanke baentreprise ya baconstruction to mpe ya baassurance ya ndenge na ndenge okomona eza kaka baétranger susi mpe mawa ensemble tozwa baresponsabilité mpo kotonga kongo ya lobi eza oyo tokolona lelo yango mpe biso tobetisi kaka mbonda tobi mwa moke mingi tobaki sujet ezalaki surtout beaucoup plus ya masolo oyo etali baconflit oyo saba alakata ville province ya Kinshasa toza koluka lelo oyo mwana mboka Jacquemaine Chabani en attendant que gouvernement provincial ya mwana mboka Bumba ebima pata bakama intérieur zona makambo na maboko oyo ezali koleka entre conflit ya mikondo na mikonga parce que en tout cas suite yango yomona eza mabe makasi parce que mikondo alobi jamais akotika ata mboka mote mikonga azwa mikonga mpe tomoni mwana mboka Pedro azali wana mais jusque là a réagir te tozomona mwana mboka ya village ya Mawawa nde moto azokota makambo yango mingi toyebi te pourquoi parce que groupement na ye mpe aza envie d'abord il faut tokota na groupement na ye azwa baresponsabilité na ye voilà bandaki biso toyebande mpe suka bocontinue kosabone na chaîne YouTube so monde ya école officielle bobenga biso baactivité na bino tokoya tokozwa yango soki ozali mpe chef de coutumier ozala problème tozali bato baentreprise ozali na badomaine surtout benga biso tokoya soki makambo oyo tokoloba baconflit oyo entre mikongo na mikonga oyebi ki ozali mpe vraiment na badetail moko ekopesa un peu clarté na badossier oyo benga biso tokoyamba yo ou tokokita vers yo tout badetail oyo kopermettre surtout exposer yango badécider bazwa temps ya kopesa réponse beaucoup appropriée na bosengi au peuple azokolinga tosolo mpe makambo oyo etali le peuple d'abord c'est comme si etikalaka slogan le peuple d'abord eza komonana te mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mboli azala hypocrite na bake wumela te nakoso clairement que en tout cas oza kobeta ozosolola te oza kobeta kilo jusque là congolais aza kosouffrir na ndenge moko ya impossible yeba ke pour congolais azozala ata moya kosomba Thomson oyo mpe lipa ya 200 fois ekomi lelo 400 fois deya tozela assemblée nationale bomi koconvoke nanu propriétaire ya boulangerie wana parce que vie ekomi cher na niveau moko impossible soki ezalaki guerre ya Ukraine ya Russie nde esala botoni toyebi te. Nous sommes arrivés au terme ya tranche oyo oyebaka nsima ya caméra ezalaki misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba réalisation ya montage ya Écrit Mateta
Allez, à la présentation, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Jusqu'à restez branchés dans le programme Yamonda Écolo, magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.